Très chers internautes, bonjour, c'est vous et surtout bienvenue à votre chaîne Congo Cool TV. Tous a vraiment la Mawalelo, tous a vous voyez ici à Ngiringiri, place Toye, na résidence et artiste Nabiso comédien Dadi Kitambala ou Aouté Kotika Biso depuis hier vers 22h nouvelle et Koma qui a tika Biso depuis lobby. Tous a na résidence na Ebozo Mona derrière moi il y a des artistes comédiens oh émotion ils ont manqué quand ici car ils tristesse l'air passe na mutema le les a 50 jours oh depuis pour nous la Koufa qui a tika qui Biso monde artistique et Koufeli Lisusu Dadi Kitambala passe makasi na mutema très cher internaute vraiment coller la paix passe pe mawa eza a na ici car boyo ka comment est-ce que l'artiste bazo peut s'exprimer et puis on revient après. Si je n'ai pas besoin de Lisusu. Oh papa, pourquoi sommes nous à Kofi bino bolinga boye bagaka Kofi na nini? D'ailleurs bino mon pe boza ba journaliste, bon mon eda dadi azako bela boye bien on déjà la rebelle. Bon tout le monde ba question na nini. Pourquoi mutalinga ka yeba précision que a Kofi na nini? Dadi a Kofi azako bela am tungisa mina maladie pour quelque temps, c'est tout. Makamta ko so ba précision a Kofi na nini, asali boye ndenge nini te. Biso dolaki des proches na ye. Tu que dada par exemple que les vies les ont les vies après il y a comme un problème ya pancréas ndem tu doye bien wana mais ameka ko landela baswe nango azazo baswe parce avant nanda côté obie mbongo ezanga kité ba moyens zaki nango nyonso pe ya kokoka azazo ba traitement na de A Z ba tu pe ba soutenir ki ye ezala bato ba amina ye bato ndingi na ndingi ba soutenir ki dadi pour mama mbongo ozolanda. Donc, je suis le baraté. Donc, il y a un moyen de soit traitement. Mais, comme l'homme propose, Dieu dispose. Donc, nous avons parce que dans les circonstances, il faut que nous sachions. Donc, nous avons spéculé, nous avons n'importe quoi. Non. Nous avons tout donc, on ne peut rien faire. Donc, en tout cas, les journalistes, tous spéculés dans le hein? Tozaki na ye atiki biso akufi donc ezupe moi temps ebele d'ailleurs mo boye bi bosoko mona ye ndengi santé e bana dia ko diminuer na ko diminuer wana donc malade elaki na kati donc examen pe salama ki poto e ba iloni zo sala e ce n'est que normal ne maladie msupe mona ate au traitement et ko résister te mona e memio pokei ndengi pende ko na saki donc ça fait très mal. Le problème est to ko sala ga publication de to le baga ke mutu azobela non donc c'est dire biso to ba proche ya pire donc to yaki na ndako biso to yaka na ndako na moment to lingi to vanda na ye to zo solola mais tant biso moto solola na to moni ke to seka bona bo surtout neti jour de anniversaire na ye ngana yaki na ndako to kutana epe to faina to solola na sekisi nga bidadi lobi to liangula kapela te pour l'anniversaire na yo na butu bo moite meto lia lobi abi a papa to okene. Après moi, on a daté à l'obino, papa, n'a que bandal ko salaye gâteau anniversaire. Il y a bimia qui est sur le tikali. Tu sais qui? Alors, à ta batouninga question, n'a bino bachino lo banin. En tout cas, tout ça là qui n'a ça va quand même tout cela qui a commis bien. Donc, et en tout cas, vous militaire, que ça t'a bah 7 jours, 7 à 8 jours, hein. Donc, t'es ngalé marqué. Et depuis la semaine passée, je crois que mardi, mardi, je me prends à quel temps depuis mardi. Il faut calculer mardi, tout ça. Donc, en fait, via Zarobela, ou Ebanike, non, via Zarobela. Bon, na koki ko eba vraiment malade ou via Zarobela, mais ou Ebanike, non, via Zarobela. Vraiment, c'est choquant. J'ai un message à partir de 23h, donc le quotidien net, tout le monde déjà va publier via Kofi. En tout cas, pour éviter ces animes, ils ont comme l'artiste comédien. Donc, compte tenu vraiment des détails, on a vraiment la détail. Mais, peu à son âme, et son âme repose en paix. Merci vraiment. Merci. D'abord, ils ont ça la passe ma casse à casse à Motema. Nous sommes informés que nous qui appelle 1h30 boye chef Matouza
mutu abenganga pa pesanga information da ba inerwana na ba ne kutu sokola non la ki moto makasa lokela sokola ne matuso bengaka non ya dadi azati na ndima ki mutata mukete na koti na ba réseaux sociaux na monya ngo na ndima te tina yo benga moi na mwasi ndim te confirmer que non papa azati ils ont ça la passe parce que tout ça déjà na passe mon akata motema o elongo biso na mtie. Tu peux on a une on a biso kololo tout ça pas même na 2 mois pas même na 3 mois il y a des keboye ils ont ça la passe mon akata motema. En fait la fidèle internet nous ça va pas na bino bazo déranger biso bazo le travail juste zaki malade nini o mimi ya na liwa. Maladie vraiment que soit information ce qu'on attend les gars qui ont opération il fallait opérer mieux ça là aux bololo wana cancréas voilà fallait pas opérer yango je crois yango ne mutu sali moi complication tini na ebité zo lingana loba nini komona mutu lokola dadi akufi bon je sais pas mais moi izozanga ça fait mal comme on a grand artiste le rôle d'aïe géant monene boye négligé dans son sort négligé na niveau moko autant mususu moi beau expliquer ngo exact dadia ko kufa le rôle société donc basunga qui était dadia zaki négligé basunga dadi te nana ngo betali solo nana ngo tellement cha caméra ba bisa allo bakay ko sunga dadi qui nani esika oyo bato bayebi ke aide utaka so ika place wana te nani so akosunga dadi mona moment tozolo ba association sur telemi e bani ko luko ba olata polo nini ba olata elamani mais tanga zaki na ndaku na ye azo souffrir na bana na ye mutu mo mona na ite je suis désolé pour ba comédien musu ba uto yebisa biso ke batika ki ya dadi te babi basunga ke tina nani yango on a interview ezali to bakende okufa. Ok, Dadi c'est mon ami. Dadi c'est mon ami. Moi je parle avec Dadi chaque jour malgré la voyage, mais je parle avec Dadi chaque jour. Batika ki Dadi tenani, na assistance ani. Ya li pananguba, ya elongoni. Mutazo ezela bakende akende hôpital, mutazo besoin kisi, nana rotire les kisi. À part muto na mona ki ngai mona ki na télévision, c'était le président Sai. Qui encore? Nani. La ligne a créé ba polémique te. Donc inutile. Bazela ka bala ta ba uniforme na bango bazela ka mais bazala ndembongo na sima mukongo dadite. C'est ça ce que moi je dis. Sangaliwa ya dadi esalinga pasi mais ngai mutabete nga lisolo te. Mutabete nga lisolo dadi te ke dadi akufi. Nalala na nga 20h ba 3h ba 3h moins nazo lota tozaki Baptiste Belé sika moko tozaki na fête namoni bazwa na dadi di Kambala na baleki na yemi balé nanu na gos wana ndoto bazwa na ye maintenant kata fête tanga namoni dadi nga na tiki fête na bandi kolela dadi na leli dadi makasi ta se ndoto mbala moko pongi katani ngai ngabi oh ndoto nini boye mbala moko na sambeli ta na sambeli na bitika na funga na téléphone na funga téléphone publication boso na yeko mona na ndimaki na noté na yeko mona deuxième public Mama émotion pour Mikolo news na joa otale na ndako niko ele kai pena ye na kuta na ye abi ya na komi bien mais maladie bana o mona na te ko maladie mona ni na jojo ga ba traitement ngabi savoir quoi maladie mona ni c'est bien paf ngabi bon na jongi nga abi misinga petit na libanda porte ngabi bon na keyime na obano ya otalo na jongi pera kenanga kwa yo mo yebika musala na biso ndenge zalaka na kekula babenga susu moi tournage et ya lukazo ya ko le kaso 3 jours na Jesus na komi ana kuta na mère yebsinga te automela bakisa lali
alobi ape mamke alala ngabi sava lo kwa melikisa alala moyen la déranger ate alala paf na zongi 3e jour na yebo ba komika na kwao nakuta na bala ba uta classe papa boni o malamu nazo kekura ndako papa zani o te papa zate ba kendeki église ali loba ngabi mais siko moi bien o siko moi bien kutuna na yimagi na mutema ngabi par hasard batoyo bakomo bomba te koma bana ngala kutana ba ona nzela tamusu dadi aza ndako balendo bomba ke bake église elega minute tera kutana sola mista na habité ya solo o bana ba yebsio dadi bakendeki église na mère azoko ba memaki na église alilo na talinga biba likamute binu bokenda ko ngape na zongi na nganda kaka lelo na komana ba inerbo orgela butu major ala kiawa major siko yo loko ali merona ngaka koko sof akomaka na ba papier na pareil zarate abengi Alexis leki na bangwa suka na njil o Alexis biso to ali awa dadi akufi kutu to zo bembe toke nango a mort ale Alexa yo benga ngati na ba iner mer banda iner ponge katani do biso tuna lupangu to la muki to vandili banda nande ko moni ngabo na moni mo etenga bite na koma na tongo puvina ya oyeba soge ya solo to komia wa seke yana mugondo yemta yebsangate to akina major na butu to chage bembe na car e kenege ngalem donc souci à trop mer. Vous avez suivi comment est-ce que ça s'est passé? Nyonso et Lobami, artiste na biso, comédien Dadi Kitambala, aouté koti kabiso na clinique Ngalia Maesika Kufa ki mokola lobby. Pendant son opération, babande ko sala epo Abika a retourné le sous la scène mais Simbité, Dieu en a décidé autrement à Koufi à Tiki Bisso, vraiment passe na mouté. Ma grand merci à vous très chers internautes au Bolandi Bisso du début à la fin. Grand merci à mon boss et papy de Tienne Moté, ma maman Mimi Matondo depuis Londres. Grand merci à vous vraiment. Restez branchés, scotchés na Congo Cool TV. Besoin d'informations, nions surtout obsèque du début à la fin. Ma nions surtout n'engue les cabos. Programme Kaka Awa na Congo Cool TV. Retrouvons-nous très prochainement. Bye.